tobondelaka mingi toyokaka parole mokie baservice na biso ezalaka mingi Très déçu. Mbote na biso again mbala moko mbala mibale mbala misatu topesi bino bambote ebele nzambe azala na biso tozongi na bino na biso nyonso donc tosangisika nzambe yango aza ya biso nyonso donc toye lisusu na lisolo nde ndeko alobaki lisapo onge donc tozongela émission na biso prophète, évangéliste, pasteur. À la prophète. Oh, bon. Anyway, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour voir les choses de Maramozo Kendele. Vous comprenez? On est là pour juger vous. On est là pour te juger. Quand il y a un jour, on est prophète. Ah, ok, on ne va pas dire. On ne va jamais. Jamais. On dit jamais. Je te dis jamais. Jamais. Bon voilà, tu es dans les solos encore les solos na ebi ki biso nyonso tozomona qu'est-ce qui se passe na réseaux sociaux oyo tomoni partout oyo ndeko papa prophète Joël Francis Tatou azoloba na biso ke non to loba to déclarer abracadabra bra donc to déclaré abracadabra na kati ya church. Donc nous on a regardé totally vidéo. En fait on s'est dit que non tout mécano qu'on partager à vie na biso par rapport ya makambo tomoni na bité so bino pe bomoni ngonde ni peut-être bozana moya kolobate mais biso tozana na moya koloba ya moni to to partager ko pointer définition na ye alobaki yango ata na raison na ye par rapport na baki définition oyo eloko oyo ablika elakisi parce que mo yango elobama liboso na tindizana c'est na mandarin ndakuta na kati ya ufanda siko za mwati za magobele za mwalipa na lakisa bino mwa leso voilà mais mongo penza par rapport à ba recherche et l'obama et kota na mokili na deuxième siècle century ouais l'obama na ekota na deuxième siècle définition na ngwe et bien on a remarqué ce qu'on le français go olinga ko tchango div on dirait mutu mo donc mais tu l'obina pas français trop ba siècle la peine wesh wesh ah tuna mutalo ba wesh go so ba wesh depuis ça wesh tuna comment les ana na lo ba wesh en sous mutu na wana ni c'est les zino kasi mutalo ba wesh my girl wesh my boy wesh bon ba wesh za ba deuxième siècle définition na mo okutu elakisi na ko crier oyo nazoloba so it's like na ange bazoba I will create as I speak. Ça veut dire nazo créer na façon nazo lobela. Ça veut dire ils ont ozo pesa pouvoir na maloba ozoloba. Ozo manifester maloba ozo loba. Yeah, ya wana définition ya mais ceux qui pas kadaba ceux qui équilibré. Mais dans biso to yebi ke esalama mingi na bato ba solo. Ba ngonde mutu ba salela parce que eza ba mutu bazo luka ba forcer o ezali volonté nzambe te ba kutona kata mutu. Mais dans ce on a remarqué la prédication na ye parce que na landi prédication na ye wana na moni bingi eza eloko moko oyo ezoleka na Europe na Europe mais bazo benga ngo manifeste eza bomba mana sima ya christianisme mais eza pena christianisme te eza penza kindoki mais kindoki na façon moko ke soko yebite okansango bonzambe parce que obi ndenge na kibonzambe to bara soko sengzambe loko zana kondima tout ça zana ondime ko sala mazana ndime ekopesama est-ce que ezana ba secteur moko awa ekomi surtout mikolo yo oyo ezoloba ke ozana pouvoir ya ko manifester oyo olingi na vie na yo yango na tango soko landi prédication azoloba azopesa exemple
azoba nzambe a créé biso presque lokola ye moko alobi ntango nzambe a créaki adam nzambe azotala adam apesi atindi banyama pa adam anda apesa bango oyo ye alingi azwi sikoyo enregistré ngo sikoyo na comparaison koloba chaque mois chaque année chaque semaine oza na pouvoir ya konoma ngo ndenge ozokanisela ngo oyo nyonso olingi yango ntango azolobake ata so babenga de janvier mais ngai so nalingi na kobenga janvier oyo nyonso nakobenga ngo bénédiction nakobenga ngo chaleur nakobenga ngo ndenge nyonso olingi sikoyo message oyo azoloba eza mpona ngai ndenge na comprendre yango soki otali par rapport à bible eza balangage codé oyo mingi satan asalelaka satan parce que soki totali na bible ntango satan ayebisi eve makambo ayebisi ye akosaki mpena te toloba te parce que bible ezobenga satan cunning na anglais na français na bible ezani soki rusé soki rusé malin peut-être malin na kokena ngwana parce que cunning ekozala boya cunning ça veut dire naza na façon moko nakotrike yo malin nakotrike yo parce que soki otali tous les deux ezopesa même meaning malin na risé eza baza ya na leki parce que soki otangi bible na Genesis na ebandela mokili santo ntango ayepa eve ayebisi eve te soki olia yango okufa na yo te okóma loko na nzambe mais soki bino otali mpenza ntango mpe baliaki bakufaki mbala moko te mpe bakomaki nzambe ye moko alobi na monoko ndeke sikoyo moto akomi lokola biso ayebi mabe na malamu ça veut dire liloba oyo satan elaki bango ezalaki mpena lokuta te mais ezalaki vérité cachée na façon ke peut-être efale mpe esalema na temps wana non peut-être pas te efale mpe esalema na temps wana mais ezondire ke akoyila yo proposition moko babombeli yo baconséquence bongo donc ça veut dire que quand nde tobi malin il est malin azoyilo ondire nazobano akilas obi ke soki ozwi sukali otondisi ngo na kopo oyo mbimbo damengo eza très bien mpenza mais naoyebi biso te ke na nsima nango conséquence na nsima wana diabete ezela yo kufa ezozela yo eza nde bongo parce que ntango azoloba ke oza na pouvoir ya komanifeste oyo olingi na vie oyo nyonso ekolekana na yo eza par rapport ya monoko na yo eza yo nde moto oyeba so olobaka mingi naza malere conséquence wana nde ekomela donc soki neti na bina tia opose ndeka balobi ke non le pouvoir ya ko-créer to ya vie eza na lolemo babango sundene la vie et la mort sont au pouvoir de la langue je crois something like that et voilà mais sikoyo mpona sikoyo koloba mamokambi mpona sikoyo koloba na oyo wana alobi wana akosi te parce que bible mpe ezotalisa biso yango bible ezotalisa biso ke oza na pouvoir na kati ya monoko na yo oza na pouvoir na kati ya monoko na yo ya koloba boye ya konini boye meaning yo purement false power bible kutu ezobaka kutu eloko moko te eza eloko plus danger na nzota moto eza lolemo balobi eza organe moko ezalaka mokie na kati ya nzoto mais etondisami na pouvoir ya kocréer na pouvoir ya koboma wana sikoyo nakota sikoyo na kati ya profondeur ya eloko nalingi oloba par rapport ya matei ya komeneso nani prophète Joël nini tatu na mamu problème sikoyo na kati ya malakisi oyo azolakisa eza ozosala eloko oyo nzambe oyo esengeli te na oyo nzambe alingi te moto asala parce que bamayele oyo wana oyo ozolakisa bato wana eza bamayele oyo satana alakisaka bato korevele bango ke oza na pouvoir ya kochange biloko na badimension ya divinité oyo ezalango profane yango na kasi makambo ya bakindoki bakisoloko banini wana ezaki ozochange biloko na niveau ya spiritualité mais epesameli biso te permission wana tosala makambo wana
ya wana nzambe azo biso to last video to sala ko na ta on to ba ke Saoul akenaki ko consulter moi sanganga nzambe ayebisaki bango bobengana bato wana nyonso boconsulte bango te bobengana bango. Ça veut dire les seules personnes oyo esengeli koconsulte par rapport ya sujet ya divinité ya spiritualité eza nzambe yemo nzambe yemo donc Saoul yakende kosala oyo babengaka nécromancie donc nécromancie. That's it. Sikoyo tango sikoyo tozomona bamateya oyo awa mpe na Europe mpe ekomi na bagene on dirait ozopesa mutu confiance mpe ozo assurer ke yo moko okoki kosala oyo yo olingi okoki komanifeste oyo yo olingi na ntango yo olingi elingo on dirait ozolongola pouvoir na maboko ya nzambe otiango siko na loboko ya mutu. Ça veut dire manifeste oyo olingi na ndenge olingeli benda oyo olingi na ndenge olingeli loba na loba eloko oyo elingi ekota na kati ya existence na façon oyo olingeli. Donc Bible ezoyebisa biso autrement nabeti bien. Merci beaucoup. Nobeti bien. Ekota maya. Donc Bible ezoyebisa biso autrement. Bible ezoyeba ke oyo nyonso okosenga na kombo na Yesu. C'est pas la combo ya abaka soki abaka babia soki kababa ngo soki nini ngo c'est pas la combo ya bino bat boliaka ba kebab etali bino bon continuer ezolo bate ke senga na kombo ya abaka bab soki abaka nini abracadabra ezolo ba senga na kombo ya Yesu biso bana ya Nzambe le sel nini Bible ko etali si ya mo kombo mosusu te pesa mela na se ya mokiga apa kombo nani ya Nzambe. Ça veut dire mateya nyonso oyo mutu nyonso akoyela bino bozalaka mayele bana nzambe bozalaka mayele botangaka bible na bino baproblème ezali ke biso totanga suba bible na biso te toluka nzambe mpo na biso te tolingi nde prophète alukelanga nzambe prophète aexplike nga bible pasteur aexplike nga bible nga kaka meme mo nafandi kaka boye nayoka kaka sikoyo mabe nde na kati wana eza sikoyo bakomi kokosa bino bakomi kokotisa bino na kati ya basoloka na kati ya kindoki na kata ba divination moko boye oyo esengeli te kokota bino boyibi na bino te me bazo pakula ngo ka kombo ya Jésus ya wande siko yo bozo comprendre ke mingi bozala bino ya banchora omoni danger nango ndeko alobi en fait Bible epsi biso vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira eza bien koyeba vérité. Mais toute vérité peut eza nango pe ka très important. Na ebite so na kolo ba bongo ke non ba connaissance mususu eza nango ka nécessaire te ke mutu aza toujours nango na ebite so na kolo ba bongo. Changer vérité le ba connaissance. Parce que vérité ne mutu resale au conscient qui va tout. Voilà, connaissance mususu. Ça veut dire que neti na ebite po na nga pe na j'ai pas trouvé ça pena nécessaire. Parce que mutako ki ni na dictionnaire ndo yo ke na dictionnaire au checker au monde que non Google kaka voilà quand Google y on a pas dictionnaire dans ça veut dire que ce qui peut-être alinga qui a enseigné peut-être mot en gros qu'est-ce que ça signifie à expliquer n'est qu'à wana mais il y a koloba na église que non aujourd'hui je proclame et donc ils ont proclamé je déclare donc cela veut dire que nous autres déclarer déjà dans mon que non aujourd'hui à l'église je déclare abracadabra. On est commis, il semble, est commis idolâtrie. Parce qu'on ne pourrait pas déclarer, déclarer Kombo Anate, à part Kombo Yanzambi, na kati Lingomba Nzambe. Parce que déclarer ça. À part Kaka Nagata Lingomba Nzambe, na mokili oyo, yango rando kasi pour ça biso na problème na bien maseke. Parce que na mokili oyo le seul chemin oyo pesama pona ko senga eloko pe eza chemin ya Nzambe eza chemin ya Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire Nzambe asala ba esi apesa ba ordonnance mususu oyo kotikala toujours libela na libela. On peut exemple Bible lobi ke na kombo ya Jésus-Christ mabolongo nyonso sur ça ekumbama. Ça veut dire il y a une ça va, hein? Il y a alors, ils ont un pouvoir moro na kati ya kombo ya Jésus automatique. Ça veut dire Ndoki a kokokane présence ya kombo ya Jésus.
ti kombo ya Jésus ça dans la pouvoir automatique dans la Bible zo bala biso na mukola suka batu mingi ba oya ke nzambe est-ce que to biso to témoigner na kombo na yo to témoigner na kombo na yo to bikisa pe na kombo na yo maintenant ba yebisa bango na yebi noté ça veut dire kombo ya Jésus et ça déjà na pouvoir na ngo attaché na yango oyo ekosala oyo ekosala na tango oyo ekosala et ça n'a rien de voir on dirait na baro mona vidéo na ka to baro le baro ya papa Denis Lessi lobi on a sala kiwana tango pasteur wana alobaki ke babodi la pona ye tant à sali vidéo qu'on a pour se défendre azoloba oh est-ce que bino bosala nini prophétie nini oh bino bopesa déjà et donc to juisi koyo kibo moto de besoin de doza kibo nzambe to latia mo biso comme biso on a sala ka bino bosala tu te compares quoi les nzambe nde muto asala ça ce qui est loke salami nzambe muto asali ce que loke sami kombo ya nzambe muto sali yango obino bosala alors ce que batu ce que ba comme ce que confondu merci beaucoup confondri ya wachandri wesh parce que comme ce qu'on a moins confusion tant bazo mona ke mutu moko azosala makambo muku ya minene comme le roi hier ce que ba bozani ke complexe moi tozonga nango ka na problème à complexe complexe c'est kotiti na église donc pour na biso to mona ke non oyo azopo donc c'est surtout les prophètes nde bango nde bakoma penda au top donc cela veut dire que non un prophète parce que azana nzamba pe cette capacité ya komona donc pour lui donc un prophète c'est comme un dieu pour lui dans le sens que non prophète lobelanga prophète donc toi tozolanda sikoyo par rapport à how big mutu azali how big makambo mutu wana salaka makambo minene mutu nini asalaka nde sikoyo comme le roi que non lokola ya salaka donc tokomotalelaka ye nazongi na place olobaki lelo bandimi ya lelo toza susu na souci ya koyekola te toza susu na souci ya koyekola te on est là seulement topesi charge nyonso c'était ezalaka ni bandimi ya bere non bandimi ya bere bazalaki na habitude ya ke bazalaki na habitude ke soki bateyi bango bakozonga na makomi batali soki makomi ava bandima batali soki makomi ezocorrespondre na makambo azoteya bango parce que même Paul ye moko alobaki non soki mutu mosusu ayeli bino évangile oyo eza en dehors ata ange mosusu oyo eza en dehors oyo ngai nazopesa botya yango libanda sikoyo lelo tellement que tolingi yango mona yebisaki oke il y a certaines personnes azoluka babiloko moko boye oyo nanu bato bateya te aya nango lokola extraordinaire ozo comprendre eza lokola nde tofandi na baprofondeur moko base trop fort moko boye bamona ke voilà allez dit ta mère ndenge na prophétise dadi prophétise le daddy prophesy nde na oloba boye nayebi ke ser moko otalanga na kosi est-ce que la kosi omoni can I prophesy nayebi ke mutu moko oseka na kosi voilà donc yango lelo nalobaki omonaki napesa ke eza na certaines personnes aokende na dictionnaire aluki moko boye oyo mutu nanu peut-être environnement na ye bayebi yango te aya alobi yango mpo bamona ye danger sikoyo ekomaki non mutu ayebi yango te interprète peut-être akoki kointerprète yango te oyo non interprète ana aza zoba mais comment ça yango wana sikoyo bato bakoma olinga et surtout mpe biso mpe bandimi yango lelo tokoma oluka bamateya ya profondeur moko boye yango omonaki bato balingi sikoyo baprophète ou bien bapaster yango bakomi koluka bamateya moko boye oyo mpenza ekomi kobungisa biso na nzela mpo nga mpena likambo ya soki abrakadabra moi j'ai pas trouvé ça nécessaire de venir nous dire ça parce que déjà bateya biso bakombo ya Jésus kande tolobi invoque kombo ya Jésus parce que ntango olobi ke avec foi au nom de Jésus eloko salima
tout le monde a fait déjà un miracle. Ce que yo yebisanga que non, tika na nous, donc il na abracadabra. Na expliquer le mot na na rappeler au peu que net ba maté ya profondeur et comme baté ya soma kamba ba ange. Est-ce que vous avez besoin baté ya soma ba ange? On a les kambukas. Na focaliser kaka na moi quelque chose de quoi lobby. Tant où tu le bats au senga na kombo ya Jésus. Parce que batuming bakansara kombo ya Jésus ils ont dirait password mo voilà. Yango kasi na brakadabra. Jésus nyo se fout. Yango nda brakadabra pas ba magicien. Vous comprenez? Mot de passe. Quand la Bible a dit comme ça vas-y ouais. Là comme ma parler mais colo. Que France qui a mis tant que Bible zolo baké nyonso kosenga na kombo yanga na kombo ya Jésus. Il faut comprendre et zo bakate ke nyonso kosenga alobi kombo ya Jésus. Non. Oyo kosenga il faut ezala na kati ya kombo ya Jésus. Ça veut dire na intérêt oyo Jésus alingeli. Ouais. Oyo kosenga ezala connecté. Kanisa que Bible jamais ekoki ko se contredire. Mais quelque part dans la Bible elobi ke nzamba opéso désir de ton cœur. Alors, quelque part, sous la Bible, il dit que cœur y a mauvaise mauvaise. On comprend? Mauvais. Mauvais, merci beaucoup. Ah, n'est-ce que ni na anglais so lobi my daddy my mom eleki na ngomelo basiko my les maman na la papa oh bwana tant bi mauvais na ziwana on a gagné mauvais c'est mauvais baza ba ka ba cousin mais ça t'a tourné vite baza ba cousin mais it's fine Bible zo ba ke misi comme sur la Bible zo ba ke mutema ya muteza mauvais ça veut dire mutema mutu ezama be siko ndenge ni nzambe akopeso désir ya mutema na yo so mutema ezama be voilà parce que ba désir ne zaka ba désir mabe ça veut dire il faut comprendre tant aux autres tanga ba écriture il faut comprendre parce que na écriture on a bisiko le bi nzambe apeso désir de ton cœur et le bi na nous comme ça nzambe en anglais, the delight of your heart. N'habite dans la française, délice, à mon thème, délice de ton cœur sont quelque chose de bon. Elle est grave sur elle. Na bonne à interpréter comme ce soir. Ça veut dire à éviter. Afin d'aller bon dit mon ami. Et que quand bon. Maman, boy, boy, dans la Bible, boy, il a mis le sur à pasteur boy. Non. Ah comme un désir ya mutema na yo. Tiana nous nzambe pena na mutema na yo penza ke comme ça penza o nyoso ya yo ala opesa yo désir de ton cœur. Ça veut dire tant o comme ça nzambe o nyoso ya yo ni de kosalama mutema ni o changer. Ako transformer ki bo moto na yo ako peso motema ya sika ako zwa motema oyo ya mbindo ngaza bien femme mbindo mbindo o so ni blague fardo za la table comme kimi kilo et comme ça pena tango cha mbindo yo le boko pe mbindo lingala alors la mtu yeah ça veut dire azolo wana motema oyo ya libanga oyo za na ngo motema ya babe wana azo peso ko motema ya sika o yemo ko préparer pour na yo par rapport à ce qu'on a kata motema ya sika na repeso nde a repeso ba désir ozo na kata motema wana parce que ba désir wana e kozala selon volonté na yenza amen. Ah, merci beaucoup. Alléluia, Yesu azama. Tu feras l'église. L'église a biso. Online. Bochara mabonza online. Bochara mabonza, bochara badima tokangi. Ouais, ça veut dire tant que ozoloba au nom de Jésus. Et ça te garantit que les gens oh ce babylone m'a ramené au nom de Jésus ça veut dire au nom de Jésus oh c'est Michael sur senga oh au nom de Jésus non ça veut dire et loko oyo senga ezala au nom de Jésus non ya Jésus et sa identité ya yemoko nzambe kombo Jésus Christ et ça kombo ya ye nzambe parce qu'il y a personne pas qui bo moto oyo se présenter comme qui il est présentateur na sia mokelia comme qui il est comme qui il est oh yazali mwana liboso so boti pesa kombo comme qui il est pour la toyeba oh yazali ça veut dire tant ozolo ba kombo ya Jésus et ça ka teka comme passe au monde ndenge ba bazo kanisa ke
ndenge na mokili eza soko lobi abrika ale nyonso oyo kibondoki nyonso ozoluka epesameli yo non na kati kibonzambe yango na ezoba mpe bosengaka me bozozwa te parce que bozosenga mpo na mitema na baintérêt mabe mpe bozosenga mpona bosalela yango na makambo na bino moko makambo mabe boza baégoïste. Ça veut dire nzambe intérêt na ye ezali ya ye moko intérêt na yo équipe nzambe te. Ça veut dire na nyonso oyo ezali na mokili nyonso okosenga nini na soki eza nango na kati ya intérêt ya nzambe te oyo bana au nom de Jésus ndenge nyonso olingi okozala eloko moko te. Yango tolobaki lobi tolobaki na place moko boye ezali na mission elekanaki tolobaki ke ye papa akei nde alobaki o non nakende nasala lokola Paul nakende na vivre na bango et puis na vivre na bango comme ça na ko transmettre bango o eza lumière mais biso to remarquer que yemo ka koti na ténèbres bango sikoyo yo baki différence parce qu'il azolo ba kombo a Jésus nga isote bango pe batango baloba kombo a Jésus. Cela veut dire que non kombo a Jésus tout le monde peut dire le nom de Jésus mais le problème est de ko vivre le nom de Jésus. Ça veut dire que non question na biso ezalaka ko vivre dans le nom de Jésus, vivre le nom de Jésus dans le sens que non tu peux parler le nom de Jésus mais tu vis pas Jésus. Ça veut dire que non Jésus azana ba option moko bu il faut vivre. Ça veut dire que tu dois être un enfant de Dieu. La catégorie voilà. Donc tu dois vivre un enfant de Dieu. La vie c'est notre vie ndenge na biso ya ko vivre ndé ko ça la différence entre bazo servir nzambe na ba servir nzambe te. Pour le baki a ko ça la différence wana. Vous comprendre. Donc quand tu as dit que non ils en a place moko boye tu kolobelo mo très important au lobby que autour le mo très important tozo senga tozo zoate parce que tozo vivre na biso bonzambe te tozo vivre par rapport ya ba désir ya mitema na biso lokola mitema na biso eza nango mauvais liboso nzambe. C'est pourquoi nzambe tozo zoapete pourquoi parce que ba désir na biso eza oyo nzambe alingi te parce que soto vivre kati na bonzambe nde à ce moment là lorsque tu vis en Jésus-Christ l'esprit de Dieu nde to sobaki que non l'esprit de Dieu mta convaincre mutema mutu aroye ba désir eza inexprimable na kati na yo tant ozo prononcer kombo a Jésus nde makambo eza ko se manifester. C'est quoi différence entre chrétiens na ba magicien c'est pourquoi parce que ba magicien bango ba vivaka na profondeur na deep ya makambo na bango. C'est pourquoi lorsque bazaka devant batu liboso ba luka ba manifester na magie na bango ça se manifeste pourquoi parce que ba kota na ba profondeur na bango quand lobi vérité na vérité oyo peut-être ba vérité mususu oyo bango ba vivant na mona ke bazo luka ba créer ba biloko na bango vis-à-vis ya ndenge parce que ezo dépendre pe na profondeur ya mutu na kindoki ne ton magie na azo sala pour a manifester biloko. Donc déjà pour moi peut-être eza moi différent parce que celui te comparer entre ba ndeko ba soloko na biso ba nzambe c'est deux choses différentes parce que Satan azolinga a poussé bato oyo bazo vivre pour na bango pour na ki égoïste ça veut dire parce que pour na vie eloko please makasi koleka oyo pasi koleka eza kolanda nzambe parce que nzambe azoloba no ke ni bosana qui peut intérêt baninga avant qui peut intérêt na yo so le mot za liboso servir baninga na yo zala na se ça veut dire nzambe azoloba toujours mi boya ozwa oyo eleki. Voilà, esika sikana ngana koma yango wana. Esika na ngana koma yango wana na idée na ngana obake bandoki. Bango ba se sacrifiaka mingi. Pourquoi? Parce que remarquez bato basala mingi ba pesa bango mingi ba critère que non, il faut osala boye ou bien faut lia maman to faut ça. Moi bato ba respectaka wana. Ba respectera kindoki na bango wana penza que no azo respecter le diable peut apesaka bango par rapport ya ba sacrifice parce que nyonso na sia mokili oko nyonso okozwa na sia mokili il faut se sacrifier. Le diable apesaka bango pourquoi? Parce que il se sacrifie ba kotaka na profondeur mais le contraire na biso mingi bana nzambe za que non to tikeli musala nyonso ba pasteur biso pona biso msusu so gêner il faut pasteur nda gêner banjo baza willing ko
la sacrifice on a succès na bango asalela biso voilà na sens wana biso tolingi ba pasteur basalela biso to lingi ko sambela te tolingi tokota na deep te mais ce que tant likambo ya obeli kombo a Jésus tant kombo a Jésus na effete yo okanti que non au kombo a Jésus epesaka te OK ils ont dépendre na sacrifice voilà OK ils ont dépendre na sacrifice na yo vis-à-vis ya bonzambe na yo ndenge tant ozo prononcer kombo nzambe liboso maladi tant oza na se sacrifier pa nzambe tant oza liboso maladi obi kombo a Jésus eza na effet ko sengi kombo sengi loko boente eza na effet ozo comprendre ndena lobi par rapport on doit comprendre la nuance d'ailleurs plan de lobi azana raison na ya parce que eza penza bongo biso ba chrétien mawana biso zaki biso bana nzambe na loba mawana biso zaki tuza penza paresseux lazy et surtout ya siècle lelo penza to lingi parce que tant que tozo mona pasteur ozo liboso nanu ozo nanu na mutemo no soma nanu pasteur yende moyenge beni ozo bosana ke asa mutu lokola yo aza mwana nzambe oyo pena baza proche na nzambe par rapport à discipline problème oyo ezala na discipline na sacrifice eza discipline parce que discipline ya basi ata kaka na kibonzoto mpona kaka kokende ya gym mpona kaka kose discipline que chaque matin olamuka mpona kokende gym mpona kobongisa mpona kotonga nzoto mpona kofandisa nzoto na mikosi déjà des semaines yango na mikosi akende olamuka na 5 heures soki horloge yango ebenda na okende 12 heures dans la boucle na elle na gym mais kobimaka kokende mpona kokende na gym obi kotaka yo alors que et puis l'autre bien pour que tu ani mobimbele ko se ok pété mais ouais problème na biso bana nzambe zande manque ya discipline na sacrifice to lingi ko se discipline te pe ko se sacrifier pona bolamo na biso moko to lingi mutu susa sala on pona biso yangana ndeko na abi mais bakada pemba pe différence pesa ali parce que bakada pemba tant que bazo se sacrifier bazo mona ba résultat physiquement biso nde bana nzambe moko parce que nzambe alebi na biso ke bozu na biso eza kuna eza pena awate ya mwana moko tozo mona mwa moko ozo bondela ozo mona no physiquement boite na les mêmes fois ozo bondela na ba mususu basa na manquement de discipline et pas nzambe ngana lobaki et pas nzambe aza na façon na ya saela makamde ba lobaki non lokuta eyaka lokola cher eyaka lokola na nini ekita lokola ascenseur mais vérité yaka malem ça veut dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit moni nde nzambe ayaka nzambe aza nzambe tik kotak aza na capacité ya kosala ndenge nyonso alingi eza na bato mosusu mpe se sacrifier lelo papa lobi amoni ba résultat marapena boum mais ça peut na batu mususu à se sacrifier pe amoni ba résultat il faut ya un mois une année les autres dépendre na ndenge nzamba sala la rani mamna ya wana bisika na lingi ko betela c'était parce que pour na biso za kuna na bana nzambe biso to traiter nzambe lokola ne baba na ngi transaction des transactions en français transaction et donc des transactions donc on a payé pas payé attends le rôle attends le cambo ya prier obi ke bana nzambe mingi ba traiter prier on dirait au salle nzambe service ozo ba traiter prière déjà vu na yo au salle nzambe service ozo misala la service yo moko soki o me pesi na prière parce que mingi zalaka bah peut-être ba église na biso mu to comme ça bon et bien nzambe ezala ndé on na prière nzambe pambola bino ok et bien nzambe ezala ndé lo sambo efutaka ya banze mwana mwana et là banze besoin détruire christianisme bien sûr banze mwana mais lo sambo efutaka banze bon ils ont détruit christianisme papa parce que lo sambo efutaka toujours comme ils sont dirait na boité eza na ndenga encouragement mais toujours comme ils sont on dirait que lo sambo ils ont dirait l'argent pour la somba bolamu o bénédiction o bolamu pas nzambe et paraît que lo sambo eza pour la bénéfice na yo moko na pour la omitonga ils ont dirait moto zo ki ne gym pour la ok ne gym on sait la gym faveur on mi la faveur nzamba za loko la gym lo sambo eza loko la yo o lamu ki ok na gym pour la otonga nzoto
tant que aux autres résultat na longévité na longévité na komi na ngo koma tika moko basa muso basa moko komi na ko so basa moko koma mbamo basa ya suka la longévité ya mo komi ouais dans plusieurs fois aux autres salles au remona ba résultat parce que sur aux autres on a un gym sur une semaine 2 semaines on remarqué peut-être yo pe une semaine mais papa non on va une semaine et le moins une semaine comme une semaine tu dis une question number 1 na Francis Ani si on a dit une semaine problème te si ko ils ont des naïs que ni les papas les mamans les mamans number 1 na Francis Ani merci so que tu m'as dit number 1 na Francis Ani numéro 1 week na Francis Ani semaine et sur une semaine semaine c'est quoi il y a français ils en féminin semaine en français azala monter semaine en français azala moi si semaine en anglais azala moi balle 1 week c'est quoi en anglais c'est en français c'est quoi faut une semaine in fact on comprend biso na ngolo ba ezaki lo sambo ezate ezana un bon so ozo bondela lo sambo ezate ke osala nzambe faveur surtout que l'église pour bondela osala nzambe faveur te parce que ba susu na kati libondela ba nzambe alaka na bondela ka ozomona ngate na osakifi na otika ndako nazoyawa nzambe ozomona ngate azomona ne yo mais eza pona yo muku wana ozosala wana eza nango te ke o ça maman maman epena abondelaka mingi asisakifiaka mpona ce temps ya prière non eloko oyo eza bit eza intimité oyo na nzambe bozana nde bible ezoyesa biso premièrement oyo ezobouge oyo ezoningisa makambo on dirait tolobaki d'autres vidéos on a exemple ya David na Saoul différence ezalaki intimité oyo chaque moto azalaki nango na nzambe liboso ya nzambe na ye yango wana sikoyo parce que puisque okomi ntango bato bazomona ke bazobondela nanu na ndenge ya malamu te ntango sikoyo balosambo ezosimba mpena te yango wana baprofete ya boye bakomi kokotisa bino badoctrine ya soloko ke ekomi nango applicable ale mutu ntango sikoyo ake libanda sikoyo abi nameka nango esimbi akoti na religion ya mabe akoti mbama place ya mabe c'est ça kindoki alors bandeko oyo kanga na loba bandeko baningami bolamuka kanga bible mpona yo moko yeba nzambe mpona yo moko bible elobi ke le seul nom oyo epesamela biso abi bien epesamela biso alobi te ke le seul nom qui y est te le seul nom qui était donné autant que ça vient en français bateye bino na français donc eloko na ngi naloba eza ide yango eza susu ndenge nini na ngi naloba eloko na ngi naloba place wana omoni nakoloba ke olobi mabe te plein na olobi mabe donc omoni ntango olobi ke nzembo na olobi ke banzembo ya losambo efutaka olobi ke ezoboma te okoloba te ke ezoboma mais ozoloba ke non compréhension ya mutu ndenge azocomprendre yango ozocomprendre parce que oui losambo ça paye ezofuta pourquoi ezofuta te kaka te ezofuta te na sens ya que na sens que oh non ndo pesa eza tike na ke formule mo na beti losambo efuti te losambo ezodépendre na contexte ya mutu ndenge azokende na losambo na ye nga mpo na nga losambo ndo losambo eza sacrifice eza vie na nga donc je dois vivre je dois continuer à vivre na kati ya losambo kando lobi losambo eza intimité losambo eza moyen moko eko permettre biso tosolola na nzambe losambo eza moyen oyo oza ko build relationship na yo bolingo na yo amour na yo na nzambe et puis na kati ya losambo nde nzambe ntango azoyoka yo ako répondre yo par rapport ya désir ya motema ntango azomona ndenge nini boza ko évoluer na relation na bino na nzambe olobi no bien mais mutu oyo akokomprendre wana eza mutu aza nde na maturité spirituelle mpona akomprendre yango nalingi alobele yango moko awa nabondeli molimo santa sunga bandeko na biso tocomprendre problème na biso oyo ekoti na kati ya baafricain namoningo mingi eza ke na biso okomprendre eza ke boremplace nzambe na losambo bisika nzambe lazala botie losambo donc bokomi sikoyo ko adorer losambo ou leke bo adorer nzambe oyo ozobondela
so na besoin de naza ko adorer maloba olekina do comme ici acte ya kobondela nzambe na yo obosani nzambe oyo ozobondela na pesa exemple banzembo lo sambo efutaka lo sambo ni lo sambo esama bete koloba yango mais tant que ozoyemba nzembo ozo transmettre message tant oskoyo oko tiango pa mutu akomna lo sambo na me rappelle lo sambo yango non eza penza lo sambo te eza nzambe oyo azoyoka lo sambo yango nzambe nde mutu afutaka nazoloba te ke bato babondela te non mais tokomi si lo sambo ekomondre idolâtrie so na oyo babongo parce que kanisa ata na baeglise na biso tobondelaka mingi toyokaka parole mokie tobondelaka mingi toyokaka parole mokie baservice na biso ezalaka mingi bongo service ya bajeunesse tonda service ya bakobondela etonda groupe intercession nini etonda prière nini etonda mais parole lecture ya parole eza mokie ata tala baservice na biso ata service ezo dépendre adoration de prière wana pe en tout cas 45 mateya alors juste moté prière encore papa parce que na boyi awa baya kokomina nga banini frère John azoloba ke bobondela te non azoloba te bobondela te bondela me yeba oyo ozobondela nzambe. Tant qu'on dit le sambo efutaka, le sambo te mutu efutaka, nzambe mutu afutaka. Nzambe yende mutu afuta yo. Parce que bato mingi bokomi si le sambo, parce que la mona bato moche. Opena ke oyo nange babengaka prayer warrior. Ozoma pena ke mama oso azobondela. Mama ngona comportement mabe, caractère ya mabe, nini ya mabe, sikoyo obondela nani? Nzambe kobondela wana akoye biso te ke mama osala comportement mabe mizalina mabe parce que bato mingi baproblème na bango baza nango eza nango likambo losambo te eza changer de caractère ya vie na yo changer par rapport ndenge ozalaka na vie na yo nde makambo ekochanger mais parce que baza connecté te na nzambe yango nzambe azoyebisa bato na mokolo ya suka oyebisa nzambe nasala boye nabondelaka na jenaka nzambe ayebi soki nayebi yo to intimité na yete intimité na yo ekomaki na losambo nzambe oyo bisika losambo nde file kendeke nani yango tikali kaka kuna nde na comprendre ndeko donc ça veut dire que losambo eza language eza lokola langage oyo ozoyekola ndenge nini ya koadresse na divinité oyo aza nzambe. Donc le sambo eza lokola nzamba za awa yo mutoza le sambo eza katikati. Donc eza langage parce que ce qui n'est ozo loba ne permettre que non nzamba yo kayo parce que le sambo eza katika ko ganga eza ni le sambo eza kana voilà le sambo eza moyen nyoso oyo permettra mutu à se communiquer eza lokola na minute po yo kanga na yo koto se communiquer na lingala. Quand se communiquer na lingala muto ayebi lingala te il faut apprendre lingala pour que non ayo kama biso to lo bizalo kwa communication donc le sambo bizalo kwa canal les permettre surtout que panzambe ça veut dire que non tant tozo sambela nda lobi que non ko sambela komitiaka te que non naza so qui guerrière et après au mipesi comme moi je suis les Zéna de Christ je suis les Goldberg de l'Osambo donc ça veut dire que non tu peux bien prier Neza lokola yango Bible esi biso ke non bozo zoate po boyebo sambela te mon peuple périt par manque de connaissance tozo ganga tozo sambela ba 1 heure ba 2 heures ba 3 heures mais ozo lobano peut-être di blabla ozo lobano ka menzamba zo yokate pourquoi parce que yo moko na intimité na nzamba ngo msusu oza nango te yo kanza msusu ndengo zo sambela ndo créer intimité pourquoi nda lobi mama na zo sambela mais ba caractère na zo changer te. Ça veut dire que non, ceux qui n'ont pas de caractère ont changé, ça veut dire que tu n'as pas les fruits du Saint-Esprit en toi. Yeah. Combien de fois ça veut dire muto azokutana na nzambe il faut à changer muto azokutana na nzambe il faut comme mutu mususu frère na biso il faut ko yemba lobi il faut ko disela yemba lobi ye atikala jamais komona te
mutu oyo aleka na croix ya Jésus atikala ndenge moko. Ça veut dire ba oyo bakendaka ba oyo bakendaka ake liboso a croix ake liboso nzambe ake liboso a croix. Ça veut dire soko ozo changer te c'est que ozo kutana na croix ya cimetière, c'est que ozo kutana na croix moko boye ya wapi. Ça veut dire que non ozo changer te ozo sayo quand ozo changer te kutana na vraie croix où est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que tu peux bien beau prier, mais ce que rencontrer yemoko Jésus-Christ était, donc tu fais rien ozo ganga ozo sala ba blabla eza lokola ndenge bible biso ke non eza ba lo samba ba pharisien olingo la sabat ke non yo sala ba 4 ba 5 mais vie na yo moko mais vie na yo moko, ta façon de vivre, ta façon d'être, ça veut dire qu'il faut kutana na Jésus pour changer yo yango no lobi ke non atangwa suke comme la biso ke non nzamba lo ba ke na yebiote parce que yo bandaki ko tia confiance na ba nombre ba erreurs ozo sambela na nombre ya ba vie ou peut-être ba benga non mutaza wo ozo kutana na muto aza l'essentiel te ou ako changer vie na yo so na roso te kuna mingi kutu par rapport à le bic mingi ozo bon de la lokola ba pharisien parce que ba pharisien pour le ba on ba ki balinga ba mona ki ba bon de la mais déception musu se koti na kata bana nzambe moi-même je suis très déceptionné très déçu très déceptionné ça va mais voilà beaucoup de gens ont dictionnaire écoute ouais déception musu se koti na kata bana nzambe zake ezati ko zo bonde pona ba mondo ko zo bonde là mais ils ont dirait le semble comme on dirait thérapie na yo thérapie excusez-moi et comment on dirait thérapie na yo parce que biso moto biki thérapie za bisika mo mutakendara ko se consulter à cause se consulter abimisi ba problème neso a feel a senti moins léger ouais batu mingi e comme bongo acte karawana ya ko sambela wana acte ya ko samba mouvement sala wana a sentir on dirait que na sala ba crédit na ngo esengeli o kala ya kiboyenge beni pona I feel better mais na kati lo côté parce que les camarades quand on a mis cara c'est la constante ah c'est bien le sport tout le monde en église na bino on a que ceux qui n'ont pas bon de la asali avec nous on a baba les bons de la terre les bons de la terre mais caractère ba bien que Goldberg Nkolo parce que ça c'est tellement impossible au coup de nzambe et on dirait battu sous na ba église on a nos navires masumu oza muta kanda oza muto yinaka batu osonisaka batu nozolinga nzambe apambola yo oyo nzambe apesanga mbongo nzambe akobosa na molimo na état d'âme na yo mpona apesa bamiloko matériel bon connaissance vraiment na makambo ya prière eza ebele oyo nakoloba ke kutana nde na nzamba solo miko longola ba titre longola ba nombre ya ba r yo loba ke nonga na samba nda lobi ke non yo kanisi ndongo zo sambela ndengo zo sala kaka devoir na ya ko sambela na teller mais na kati na yo vraiment donc okutana non na nzambe te donc lukande okutana nde na nzambe lungwa na thérapie ya ke non soki osambeli nde asava mambo esili non lukande ke non parce que to banda mona ngoti nzambe Jésus-Christ na se yemoko tellement zaki connecté avec les ciels et zaki na ba moment mususu prière mususu kuta banda ko sala te ça veut dire que non tellement que non azaki rempli yemoko na par exemple rempli ezaki na ba moment mususu prière ezaka esote faut sala 5 heures faut sala non ko za ba prière mususu olobi kaka moko likambo esalemi olobi kaka b molika ntango oza rempli yango bible esi biso ke non il est mieux que je manaille na kotinda bino molimo santo akoconvaincre bino ntango molimo santo ekoti na pierre oyo abandaki kosala bamobulu bagauche na droite mais bible ezoyebisa biso elilingi ya pierre ezalaki soki eleki abanda elilingi ebandaki kosambela te ça veut dire il était déjà rempli connecté avec la croix ye moko akomi vivre comme Christ. Donc automatiquement il y a des prières bon à PCP boepé ça mêlier mais ça peut ba prière mususu pe boeke okogi sengi pe que non okende nango longue mais l'essentiel est ça que non est-ce que tu pries ou bien est-ce que ozo sambela Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur ou bien ozo sala kaka exercice ya losambo. Donc c'est ça msuto koloba. Mais à ce qui concerne enseignement vraiment tozongi na enseignement to luka vérité
toluka vérité toluka pena toyeba vérité oyo eza nini parce que ngai mpo na ngai na trouvaki na ngango mambo ya bakatabana eza donc eza nécessaire te donc tout bible esi biso ke tout m'a été donné mais tout n'est pas utile donc makambo nyonso eza mpe tout m'est permis voilà tout m'est permis tout non n'est pas tout m'est permis mais tout n'est pas utile donc enseignement mususu eza nango ka utile te tika biso toyeba kombo ya Jésus tofanda na kombo ya Jésus toyemba Jésus tokumbisa Jésus koyebisa nga te que non aujourd'hui je déclare abracadabra ça va faire quoi dans ma vie sache donc tu changes le nom de Jésus pour abracadabra donc okiki nayebi te soki est-ce que c'est nécessaire vraiment la vérité ou ange nini est-ce qu'on a besoin de ça ou bien on a besoin de salut oh que non et comme ma biso na lola est-ce que c'est nécessaire malakisé belé na mokili mais oyo pa ngala olobeza ka landa oyo nzambe atikela biso c'est ça ceux qui ont les cambos nzambe atikela biso te ils n'ont rien de voir ya olanda ngo ils ont derrière lelo na bina ceux quoi il me la kisimi ate quoi na habité en tout cas na habité ça ka cri et ça ka cri moko na ke luka définition ya ko imbiko allez na moni la kibo mo boesko na ko bisque na église aujourd'hui je te déclare ko imbiko yigiye non c'est ça pena ke soki eza na ngoma la makambo ya nzambe atikela biso te eza na rien de voir ya kolanda yango tozala penza sage tozala sage parce que makambo eza nde makambo oyo ezomema biso na libebi bamisu bazokanisa ke ntango satan aya kotante ye atikaki bonzambe aoya kolakise soki Mahomet soki juif moko soki buddha moko te satan tobi ke aza riseux très ata 14 riseux ça veut dire ayebi motema na yo ayebi ke soki ayini na maseke ondima te il faut ayini na façon moko oyo ke ezomona na ondire ki bonzambe mais eza caché eza kindoki caché kindoki bapaketi mwa na façon moko oyo ezomona na ondire nzambe yo oyebi nzambe moko azobanda kata moko na mokolo ya suka soki babi ke ye wana kokende te fanda na baécriture soki eza na écriture te ndeko na nga kolanda te kosalela yango te kokende te eza mapanga bino à cause de ça nde yango tokomi omona ke non biso tokomi donc bapaster bakomi ko bapaster donc nzambe paster na pasteur na yo nanga biso nyonso toza bana nzambe mais nzambe apesaka mutu na mutu fonction na ye apesi na oyo fonction apesi enseignant pour enseigner pasteur pour asambela mais biso na ba pasteur biso toza bana nzambe toza na capacité ya kobela kombo ya Jésus-Christ de Nazareth et loko esalemi donc ça veut dire que non tikela pasteur asala musani ya ko enseigner yo pezwa musala na ya kokota na deep ya kolanda mateya ya kosala ba recherche kotanga Biblia ya kobelela kombo ya Jésus-Christ de Nazareth makambo yo kosenga e kosalamela yo to lungwa na ignorance to telema tant que bana nzambe mokile komo komela biso na suka donc to luka vraiment eloko ende Bible premièrement chercher le royaume de cieux to luka nano eza royaume de cieux eza salut na biso to tika na biso ba enseignement oyo e memela biso epai morte e mema biso ni na lola ni wapi ni na parce que soki yebsanga lelo soki na mina c'est basé na ba enseignement ya ba abracadabra ou bien na c'est basé na ba enseignement ya luka ba ange lelo so nzamba yebsanga nini nazo luluka nde enseignement oyo eko changer vie na yo okutana na croix ya solo oyo eko changer bomoi na yo olobi soki lelo pe soki peke okufi na yo okoti lola soki pe yesu aye orata enlèvement te donc nzamba pambola bino na biso ezalaki moyen juste kaka ya komeka koyeba est-ce que ezalaki utile eza vraiment utile qu'il y a un enseignement comme Moboye babanda ko apprendre biso ngo est-ce que ça vraiment utile to eza utile te donc par rapport à moi connaissance on nzamba pesi biso on a essayé de parler que Dieu vous bénisse tout monde ni na émission mususu otoye la bino ya toye la bango émission ni toye la bango émission ni c'est comme la gomme te to zonga ka na sujet ka o ya ki christianisme o ezo concerné pona nini ba pasteur na biso
bakomi komikanisa baza banzambe omoni neti video nalakisaki oke ya pasteur azokota na moto ozo comprendre donc est-ce que eza nécessaire bandeko donc pour la clôturation je peux dire que Dieu te bénisse. Savonnez-vous massivement, savonnez. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous. Like and subscribe. Aimez et abonnez-vous. Aimez notre vidéo, partagez notre vidéo à vos amis. Et ça, ba connaissance aux Hollandais. Yo ngatozo ngakinte hein. Yo ngatozo ngakinte. Yo makasa mabonde yo kasinga na afentaka biso alobaka abimisa prophétie moko boye oye ba prophétie moko abimisaka ye karizaka ye prophétie moko abimisaka mutu moko alobi ke ezaki nango baje na bango alobi ke soki bapesi une semaine soki azongelo ba pardon te ko baba ti lelo mutu ngaloba kaka ti lelo mutu ngaloba kaka mutu ngaloba ata bondeli biso to ana ko boa Jésus donc moi je connais mon Dieu et j'ai 13 mois, 14 mois, 15 mois. Donc, biso toza na pour ça que biso soki bolobi bien, toke na bien. Soki bolobi bien te toza lokwa bandimia bere to sali connaissance to moni pe. Non, wa pe na obeti libanda. Tika biso ba enseignement wana eza nango nécessaire te pona biso kola pambola bino na kombo na Yesu. Ndeko bondela na plateau. Bondela. Bondela, toi aussi ça. Alors il y a Bado Beningami Bofuka Mandao. We love you. Bye. Bye. Très déçu.